Mbote, mbote, mbote na bino bandeko balandi émission Tango Ifweni balobi ngonge koki tobelema na baetando na biso poto na bonge émission Tango Ifweni. Tango Ifweni na biso mokona lelo kanduma tukumi bale na mwambe na bosili sima bopemi ya sambo pe bosili si sanze ya zomi na mobumu kama tukumisa tuna moko so lingaka tolobela kabongo wana manaka bayindo kolandela manaka o bapaya bayela biso 1er juillet 2020 balobi 1er juillet 2020 1er juillet 1706 314 ans kama misato na zomi na mine yuta ya Kimpavita ba prêtre catholique banyokolaki tokolobela yango na Tango Ifweni ya mokona lelo bokomona biso na invité na biso ya sika lokola to changer pe bongo cadre uzali pe na mobianga mi ya sika bokoyeba ye aza nani lelo tokolobela mingi mindule kasi mindule nini tika tokenda kopesa bongo invité na biso mbote mingi lisusu CG ngala sepela pena e bonga no wana CG mansanga pe bandeko bandi bisika na subola ndila biso bambote la mingi ya kolobe kozale bele kasi e utande pa ya CG e ya pa na biso ya kolobe kozale bele e utapa molobeli na bino ya Tango Ifweni ndeko mitalisite kombo nani kina Kimpavita moko kati na bayembi ya kolamusa loposo moyindo na eleko oyo wapi toyeli susu na nzela ya lukula mala onkusu Kimpavita ndetina wana kina Kimpavita lelo bandeko balandi bino mobozoka kombo mulaye kina Kimpavita yambo to kende nanu na mozindo ya makambo tokotuna nanu pona nini kombo ya Kimpavita matondo mingi lokola tozokanisa koya ya Kimpavita na ozala mpe mwa mozindo pona nini Kimpavita bayindo sengeli bayebaka nanu ete tango biso bayindo tokotaki na bowumbu epa ba mindele uta le 3 mai 1491 kino koya ya Kimpavita esalaki 215 ans ya souffrance oyo wapi fallait to souffrir pendant 430 ans ndeye Kimpavita pona biso sengeli bayindo bayebaka ete aza mokaboli ya niongo ya biso bayindo oyo tokotaki pa ba mindele uta le 3 mai 1491 ndetina wana Kimpavita elakisi nini Kimpavita elingika koloba stratégie de combat lolenge ya etumba ndetina wana biso pe lokola tozali baye oyo toye po tomonisa lolenge oyo wana ndetina wana biso pe tomemi kombo wana na style na biso ya reggae oyo babiekaki biso na komba kina Kimpavita kasi lokola mitune kozala pene bele na mozindo na biso mokoma lelo ndetina wana ya Kimpavita pona ngai aza idole donc soki na koloba sa mangage ke moi naza idolâtre ya Kimpavita ngai wana eza bongo maloba ya langa nzemba abi aza idolâtre donc ye adoraka ya Kimpavita abi ya Kimpavita za mokaboli niongo o sengele to futa et pas le poso pembe ya 430 ans ya Kimpavita molongi etumba lelo tozo kundola ne torobaki 314 ans uta ya Kimpavita anyokwa maki ba sabote nzoto ya Kimpavita batambusi ya Kimpavita mbanza Congo ezalaki royaume Congo ne leko wana bolumbu ya mbotoko tana mozindo manaka na biso eteni ya nzembo ya Kimpavita boko découvrir nani ayemba lo yembo wana bakeka kala tuna sito kala kiaka wenge kita muziki jampi la basi ya muna mukuma kenge yendombe jampi la basi ya muna mukuma kenge yendombe wamono kimpa ikeke munitu tendeza kisadi
kwa mono kimpa ikeke munitu tendeza kisadi kwa mono kimpa kiali kwa mono kimpa fata mono ya yokwa bana sinati ye mwana kumanima mono ya yokwa bana sinati ye mwana kumanima kwa beno lusidi lusadi landwe nganto nanza hilu bisilu kwa beno lusidi lusadi landwe nganto nanza hilu bisilu ya kipavita kuna bozali bozala na biso na molimo moto pangusa pinkoli na bino kolela na bino nepasi na biso kosepela na bino nesengo na biso monongele 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 yokwa bana sinati ye mwana kumanima mono ya yokwa bana sinati ye mwana kumanima na bino bandeko na ngai bayindo tokebela mpe totika trahison ekebele tata mokili atindela biso biso moko tokaba bango mpe banguna bateka kala mena nsima kala byake matondo bandeko balandi touti koyoka bongo eteni ya nzembo ya Kimpavita tozongisi matondo bongo na réalisation na biso kuna ndeko kina Kimpavita bolobi boza alanga nzembo mobeti mindule yoka mindule nini pe ya reggae pona nini boponaki musique wana ya reggae pe bobandi mamaewana musique na bino na eleko nini bolobaki esenge na biso tokende kokota na mondo wana musical matondo mingi ndeko mopanzi sango ngai penza pona lobaki pona nini na ponaki te kopona eza neti bachelaki ngai rumba kizomba kudur ngana je pona ga reggae te kudur peso eza musique eza pe style ya musique ah bon biso pona na Angola eza moko ba style oyo eningisaka ba jeune kasi pona koloba ete ko pona nini naponaki te eyelaki nde bongo nalobela ta bongo po misala ezebele ndokeka na musique bokende okende mpe na bale matondo mingi biso koponama na style ya reggae eutaki kuta mbanza Congo ntango tokei le 10 juillet 2010
na mbanza Congo kozonga nanga pour la première fois pona ke mona mbanza Congo nde esalaki ete nasalaki 9 jours na kati ya mbanza Congo sima 9 jours wana esengaki ngai na kende mona siko ba site touristique oyo totangi na siku miantemona pona na mona siko live nango pona pratiquer yango nde tina wana tokendaka komona musée ya mbanza Congo tango tokomi na se ya nzete ya lancourt nde kuna nde yambo na ko sentir nzoto neti ndenge tolobaka na kati ya lisanga vraiment neti na lingi na pela nde na sala ki effort wana tango le bindeti na lingi na pela ya kota en trance voilà neti na lingi na kota en trance nde na sala ki effort lokola na se sentir ki soki na kota en trance awa na yebani te awa na mbanza Congo nani akako siki lisanga nde na sala ki effort na kima kati wana eya kati na ngai na nde na lekanaki ko musée wana na tango na komi liboso likani siko ezongi ete esengeli tokota nde siko na musée po ete yango nde oyelaki nde na ozonga na biso efe wana tosentiraki yango lisusu tokoti na kati ya musée na tango tokoti na kati ya musée na tuni moko ya bamikolo nakutaki kuna na kati ya musée na tuni nani nde Kimpa Vita nde mokolo wana koloba ete Kimpa Vita azali moko ya bana basi azalaki teti deva bamindele nde bamindele batumbaki ye esalaka pasi nde tina wana sur place kati nanga na bandi koyemba siko kampila mpasi ya mona mukuma kenge yendombe kyadi kwa mono Kimpa Vita vanza tango na komi na ndaku nde likani sisiko eye ete sengelela banda kokoma banzembo po ete eloba muta lumumba ke histoire vraie ya Afrique kokoma makaka se ya bana oyo ya Afrique baza conscient Betina wana likanise yakande na komaka banzembo pona yeba na ngo yemba te makama ko yemba na nazala na podium na bako linga ngo pete na lobela ta bongo na komaka banzembo na pesa ka ba artiste ba yembaka kasi mine salemaka na chaque fois nazo inviter bandeko ba yembaka banzembo bazo banga liwa ke ba sujet oyo ba bomela ngo bato nde tango wapi na okoma na Luanda nde tango na tiki mbanza kwa na kena Luanda mukolo mususu na 2010 kaka mukolo mususu tozo yema na kati ya Kinlongo na yoki siko moko ya ba musicien ya lisanga tata kengedi la oyebisanga na sima Kinlongo ke kina Kimpa Vita yemba kitoko nini ezangi po ya ko bakama biso na orchestre na biso na yebise pena na bosolo na vie nanga na yemba ta na micro te na linga pe ko yemba pe te na za na podium na bina na zoka exemple nesi wera ko simba te simba te mais a force ki biso to ko kende mais lokola stilo yo ngana linga ka makasi reggae kuna ezalaki te na se retrouvaki te na zonga kana ngai pe na ba okenda nga so ba répétition te kasi mukolo mususu ba yeko pona nga lisusu na ko ma prechante na kati ya Kinlongo epa ngunza mabiala e opa iwe ba fongola ki Kinlongo ya sika nde kote na biso wana moko ba pona ki ngana bando yembisa na kati ya Kinlongo za kingai na tango nazo yembisa mukolo wapi toyaki kokoma le 11 le 9 avril 2011 ngunza mabiala na milulu ya festivité ya le 6 avril ako proposer nga kina Kimpa Vita yebaka ngo pona ko argumenter feti wana oponami ozala parmi ba musiciens o ba ko yemba na kati ya milulu wana ngunza nga kona na sala tanzemo te na studio nana yemba te na osala ndenge nini ngai nde mutu na poni yo courage na yoka ola kisaka yango ndeko kekela kisakuna matono nini ndeko zonga na biso na ndaku tokovanda kimia nde kati na kimia wana tovandaki tozwaki likanisi lokola eza bongo tozalaki pe na etela bapaya tobape komona pe bandeko bazosala ba playback nde ngana ozo playback na oyemba nzembo ya Peter Kimbangu Zanzibar na nzembo mfumuketi ya mwana Afrika nde nazwaki likanisi wana na préparer pe na bandi pe ko répéter na ndako kana nenga ba courage kaka mais komaki le 8 avril wana na kesiko na zanda na kesomba bisalelo ya ba reggae nde kati na kokota na nga na maison na kuti siko Rastaman moko abenginga man bon man eza ndenge bango na bango babenganaka man oyo kosala nini te man ngape nazongisele man na yeko somba bi rembo do rembo eza ba couleur oyo mais c'est comme si ozalaka déjà na ba kombo ango obandeli déjà pe kolinga kokoma soki Rastaman wana te nakoki ko na zelaka ngo te kena koma un Rastaman un jour nde ya benga ngo ye man wana te Rasta wana era benga man ayebisinga oyembelaka na orchestre nini na sa motema na milobeli ngako première fois
na lina ki prester mais yinde ngi nazo sentir déjà boye keneti na yemba nga na yebise ke non nga na yemba kutu te kutu ndenge za boye na ye ko somba ka bilamba po lobby na za invité na fête moko boye eza na palanka na Luanda kuna nde na kobeta playback ya nzemba Peter Kimbangu na nzemba Mfumuketi ekozala malamu na assister yo pona moni pena oza penza na elembo na ki kozala musicien matondo mingi nde komaki le 9 avril 2011 et puis wapi ngunza mabiala ngui asenga ike nazala parmi ba prestataires ya journée wana festivité ya milulu le 6 avril tokotaki na biso orchestre betaki nango mais komaki ngongo kina kimpavita erona nekina dioko akota nde nasengaki DJ Chanzemba Zanzibar mais DJ akifala Chanzemba Zanzibar achaki siko nzemba Mfumuketi ya mwana Afrika ngai nazali mwana Afrika yo sikoyo tokomi na place na bwaka pasi eleki baindo public nyonso bazaki na kati mbala moko mouvementé ndenge telobaka ndenge natala ngona image sale ezalaki malili mais kana bwaka pasi eleki baindo son wana ya bato ndenge bazongisaka eleki baindo na sentir nzoto penza neti na bimi wana pena siko na oloba pena ke na kota siko en trance nazo miye basute nde siko bankengi bayaki pembeni basalaki ndenge basalaka na ngambo na baona ba pete so basalaka neni nazongi normal na tali salle bato nyonso ambiance ya reggae nde mukolo wapi kina kimpavita andimaki ke bon batu bandiminga balobi eto zaka no musicien minga mona zaki conscient ke na zaka musicien pour la première fois na prester bongo na vie na ngai nde moko ba musicien na koma nezimakanda ayebisinga kina kipavita namona kaka moko ya batata nzoko zaka grand musicien boy en tout cas ndeko toza bilenge toko takati netumbango mais na ndimelaki pe kaka te mais nde yei kosala ete sima ko bousculer chaque fois et moko pe ya ba mingenga s'il faut utiliser bongo moko ba inviter la fête sona asenga kinga ke kina kimpavita en tout cas erona kina dioko donc souhaiter na produire na denzembo na moninga na ngaza ingénieur na produire na denzembo ndetina wana tozonga ki na ndako na lokwa tozaka jana banzembo to bakoma to pona ki moko banzembo tozaka ki femme noire pe lisusu nzembo ya liboso ko na yemba na mise ya mono kimpa ndetina wana bomona nzembo ya mono ya yoko wana nde première nzembo biso tokena ina wana studio wana nde le 2011 tango to silisi makambo nyonso na studio ya banzembo wana nde na kata studio batuninga ikina kimpavi kina dioko ngonge koki poto lancer banzembo nona mokili no artistique no ekozala nani en tout cas nazaki na kombote nde na biso ngo boma tondo mingi lokwa biso taba vutuka na bimana libanda na zo moi inspiration ko yakaka nde na talisa biso na kati nde tango tokomi na 11h wana le 2011 na 11h na bimi na moi nde likanisi sikwa koloba ete banda lelo kombo na ngai ya kina kimpavita donc kina kimpavita epesamelaka ngai le 2011 matondo mingi wana elobaki kina kimpavita ya saleli ba 11 na 11h se retrouvaka na reggae en tout cas wana na kozongisa lisusu matondo pa ya lukula malamu koso kimpavita epai wapi aponelaka ngai na style wana na se retrouvaka à l'aise pour tout monaka bato babetaka mindule wana soit basa batadiamba bata masanga makasi batu mingi to monaka surtout na mboka na biso Congo démocratique basa bata sointe bata salite to ebite bino penza matondo mingi seke funa telema po ba mona pena couture ngana lati po mona ke na zamu to salite te en fait eza nini eza diabo oyo ba créer epa ya mundele e biso pe ba yindo to mikotisaki na kati ya diabo wana e pe to mitiki pe kaka bongo c'est-à-dire ndenge pe ba diaboliza bokoko neti eza bosoto nzoka loposo na loposo bazali na bokoko na bango oyo wapi mabe na malamu eza na kati ndenge moko pe na kati ya reggae mabe na malamu eza na kati me biso toza oyo wapi to bimi na école ya lukula do to yé na reggae pur reggae ya peto poku no kotika la koyoka tena yemba Simon Kimbangu na yemba Andre Machua na yemba Fumu Kimbangu ya Kimpavita Mbuta Machwa ya Vitankanga neko dimpwanga ne Nzinga pe balongo mususu pe bopeto ya makasi lisusu message ya kolamusa bayindo alors quitte à vous boyoka nzemba femme noire il a musa kabino bomona ngo bosoto
boyo kinzemba mono ya yokwa elamusi bino makanisi to bomona ngo bosoto bino ndie bo juger ce qui onga na osala les bosoto to ya peto matuli Tata Kina oneza o bino bozolo ba meya ngote Tata Kina tigal na ndako Kina Kimpavita ndi bozana Kina Kimpavita matondo mingi oneza o bino bozolo ba meya ngo bat bazomona te mais bozaka na style moko ya reggae to kena Jamaïque bino bozaka na style moko to moni chapeau na yo vert noir jaune rouge na habité jamaïcain donc noir rouge jaune vert style ya ba jamaïcain na habité za style nini pozo le bela mama ba indo za couleur ba indo to pona nini ba couleur wana na bato basala ka pe musique wana ya reggae matondo mingi pona biso ndenge ba yako tangisi la biso ce qui te la ta couleur oyo eza lokola ba bandaki style oyo ya reggae bazali ba indo na biso bakendaki bo wumbu na Jamaïque à l'occurrence atako na se ezana ba bandaki reggae mais oya moni sengo na mokili mombimeza Bob Marley ndetina wana moko kati ba yembi na kati lisanga nzemba libosa ya reggae beta ezaki ya Bob Marley beto bandombe tatuka kwetu muafelika taiza kinkole mtoto miami Amerika ya lukromala bantu bayemba kyango na Kikongo forme wana ndetina wana biso tupona maki na eleko oyo tokende kozongisa lisusu kibobo Marley oyo wapi eyaki kolamusa bayindo uta na Jamaïque pe na mokili mobimba ndetina wana tokotaki kasi pona biso moyindo elakisi loposo na biso jaune ezali longengo ya tate mokeli vert verdure abondance eza na nature na biso ndetina wana boyoka barasta men mingi baza ba végétarien de neti Kina Kimpavita za mingi végétarien rouge eza kaka elembo ya kokanisa makila ya baye nyonso oyo basopaki makila na bango kati na etumba oyo ndetina wana tolataka les 4 couleurs oyo eloba nango le kobekisme les 4 couleurs mystérieux ya biso ba reggae matondo mingi ndeka Kina Kimpavita tozoko bakana masona biso mokona lelo ndeko Kina toyoki bino bobandi na 2010 2011 11 bosali ko biekama mais bo comprendre ba terme ndeko Kina za moko mobundika te lisanga ya vutuka vana pambo vidila et les gens africains vutuka nde bosoka ba terme na ko biekama azaka maki azwaki molimo wana eza ba terme pur ya bavutuka ndeko Kina uta bobandi lelo 9e année na bino ya musala boza na combien de titres matondo mingi na 9 ans toza na 11 titres masterisés pe publiés kasi oyo eza na studio na ngonga oyo tozo préparer pour mission na biso ezali yambo tokoma le 9 avril 2011 tokokisa 30 chansons masterisées pe publiées netina wana to uti ko lancer 2 singles à part 11 chansons wana to lancer 2 singles éducation na Africa nde na jie kaka oyo to koti photo lancer Union africaine kasi tozana album munene o tozo lengele oyo wapi ozala na 12 chansons de ceux qui to sali les 12 chansons wana to atteindre déjà 25 chansons masterisées ndetina wana tozo bunda elongo na ba nyonso oyo basepelaka na message na biso ceux qui basungi to sala pena makasi le 6 avril to lancer tozala déjà na 30 chansons mais le 12 octobre awa to relancer les sous 12 chansons le poto comme déjà na 25 chansons masterisées pe publiées de les 12 chansons dans la ngonga oyo tozala na 11 chansons masterisées pe publiées pe tozala na kati studio ndeko Kina tout monde vibra quand na 11 nzembo nini ya liboso na 11 titres na ozali oyo yembaki ata na mokuse toyoka yango matondo mingi bato batuna nga ngai nga mutela lambela bino biloko siko bozo tuna nga biloko nini oyo lingaka makasi na biloko nyonso nga mutela lambela bino kasi nyonso na linga na biloko wana lingi biloko mo tanto linga tanto pe to liaka to bandana ne biloko loko moko boye tamsu fufu tamba mso bana tamsu na fufu batumso bandana biloko obandika mba moto sangisi tamsu batumso bandana mai mono ya yokwa vana sinanti imwana kumanima
kwa beno lusidi lusadi landwenga ntona nzai lumpisilu monongiele 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 kitiona ye kitiona ye matondo mingi ndeko kina kuna mozali bozala na biso na molimo matondo mingi ngeta wana nezali nzembo na bino liboso bosala tenga na yembi kaka mpona nini yo yembi kaka sikoyo toyoki kaka mono wayokwa na biso bayo toyokaka kikongo te bolimbolela biso na ngai natumbamaki mpona yo loposo moyindo kasi ndako natumbami kasi bozondimela ngai te ndetina wana na kati ya nzembo wana azoloba ete na bino bayebotikali na mokila mosoni bosalela mayele bwanya po boyeba oyo ngai natumbamelaki na kati ya nzembo wana yango nde mokuse to résumé ya mai toyembaka na kati ya nzembo bandeko bocomprendre ke ndeko kina kimpavita azosalela mpenza nkombo na ye ayembi nzembo ezobalana na nkombo na ye abaki ye aza idole adoraka ya kimpavita yango wana bozomona sentiment na ye plus ndeko kina kimpavita azoyembi bongo nzembo ya kimpavita me nakotala ndeko kina kimpavita toyebi te soki miziki na bino na bareseau sociaux to na batelevizio etalamaka mpo miziki ya lelo soki clip eza na bétise te nzembo eza na bétise te miziki wana soki mpe clip wana mwasala te eloko mwa mokie te atikali bongo clip wana etalama te toyebi te banzembo na oyo ezotalama ezokoedifie ezokoedike to banzembo eza mpe kaka lokola matondo mingi esengo na ngai ezali ete considération oyo nakomi nango lelo na bachaîne ezalaki oyo ezalaki auparavant te esengeli toyeba bandeko sango oyo toye nango na eleko oyo esi ekoteli bandeko même baréalisateur esi bakoti na kati ya likanisi ke non musique eza moko mpe ya art oyo ebebisi population africaine nde tina wana lokola mokili ekomozonga na ebandeli mokili ekomozonga esika ebungelaki eke biso tozali na bayo toye na sango ya lobiko loposo moyindo ya kozongisa bayindo na esika babungelaki en tout cas na bosembo penza eza ndenge bato bakoyebisanga na kala est-ce que ndenge ozobeta no boye un jour pe RTNC ekoyamba mpe nzembo na yo to TPA mpe elekisa nzembo na yo to ba CBS elekisa nzembo na yo mais lelo en tout cas na bosolo na nzunzu oyo tozwaki epai ya lukula wuta wapi te wuta koleka na bopeto ya sika peto ya nouveau départ wuta le 8 mars ya ne oyo en tout cas nzunzu oyo toza nango réseaux sociaux en tout cas soki moto awangani c'est kozala lo moto ya réseaux sociaux te kina kimpavita azomonisa mosala na ye wuta ye andimaki charge ya le 8 mars epai wapi akutanaki na mokila molimo na musuni ete tata limbisanga na mabe nyonso na sali na bacourage na nga nyonso na baokoka te me na ye mpa na yo petolanga na koma ya sika bapetolaki biso epai ya nesonya nzila lelo Moyindo TV bamwangisi kina musique TV9 Moyindo TV Africa Telema TV tous les chaînes au Congo Conscient TV bango nyonso batelemi mpona kolamusa bandeko pe lelo grâce ya bachaîne oyo nyonso kina kimpavita komiti ya Brésil kina kimpavita komiti na bisika oyo na bamoyen na nga na kokaki kokate kasi en tout cas wana pena nga mona omilobela uta na petro maki en tout cas nyonso j'ai fungwa maki j'ai pene fungwa ndeko kina kimpavita lobi uta petro maki yo pe yako petro ma po j'ai fungwa madon j'ai saka na bo petro soko yo petro ami oko comprendre ni ngo ya kasima bo petro ndeko kina musique. Ils ont monde mobile. Musique ou wana musique. Il y a batata, il y a ba maman, il y a bana, il y a rapé basito ebi pété. Ceux qui attendent à souka ndeko kina ko yebisa abala, abota. To ko liya bandeko, to ko liya ba voisin, musique ou wana ndeko kina. Kokokoka yango. Matano mingi. Matolo nini mutuno yo nazela kango penza
lelo penza oui na sosoli penza naza deva yaki mpavita ah tala kolia mutu te le seul sacrifice o ezala musala o biso balakisi biso sacrifice ya makasi o elekitika boye tosomona pena alanga nzema otali penza azoboma bato pena na batelevizio mais oso ozwi musique na okakolonga leloko te na loketo koloba eloko te memi yoka po akoma bongo oyo azali musala musala yaki mpavita asimbakisi te fumuki mbongo asimbakisi te bato baningisaka biloko wana te nazongeli yaki mpavita asimbakisi te fumuki mbangu asimbakisi te nesenya nzila asimbakisi te ebongo ngai mutu nazolanda bango bopeto oyo bango bazalaki nango nasali mpe makasi naye mpe komipetola liboso na bango te nguya oyo nyonso bokomona na miziki ya kinaki mpavita na sango lobiko oyo nga mpe na memi na nzela miziki bopeto nde liaka biloko ezokuta na zamba liaka biloko tata mokeli ye moko akeli liaka biloko mungwa oyo tata mokeli atie kozala fana misuni wana eza sekele mosusu oyoka mungwa tata mokeli atie bobenga ndeko kina akopesa bino nimero mpo bolia mungu wana na ngai oyo ye moko tata mokeli atia na sukali oyo ye moko tata mokeli atia eza teke oyo sukali asi criere te kinaki mpavita siko asalelaka wana te bopeto kaka balobi soki mpo obeli okepa docteur dingisi ndombele bokasi ya kimia doneti nga bon le seul docteur oyo akosimbanga pofo ye pofo azala moto bopeto so akuti na ndako kuna bopeto na bopeto mbala moko nazwi bokasi ya kimia te kimia ekoti kati na ngai matondo mingi ndeko kinaki mpavita tolandaki loyembo na bino femme africaine inspiration bozyango kaka na yakimpa bozyango na bamama ya balabala to inspiration na bozweli yango wapi femme noire femme africaine eza ma mère te wana toyoka na wana tokokumisela ndenge wana balolenge wana te wana tozokoaffaiblir ye mais femme noire c'est la plus belle femme du monde le berceau de toutes les races wana mpe nazongela ngo lisusu le berceau de toutes les races femme de valeur mpo na nini ebele ya bayindo bazomona neti kaka mondele nde te bango baza bana bango nyonso tobokolaki bango na Egypte awa biso nde tolakisi bango bote nazwaka chance ya kosola na ndeko moko boyebisanga tala kinaki mpavita oyemba nzembo na ngai ezongisa ngai Salomo azalaki na plus ya basi me mokolo akutanaka na mwasi ya moyindo ndenge makenda samba tala banzembo ye ayembela ye la reine de Saba banzembo ayembela ye na cantique de cantique alors mutu mwindo nengo nyonso esika ozali sala makasi oyekola culture na yo elateli na yo kozala complexe te na elateli na yo wana yango nde bokoko na yo yango nde ebandeli na yo nde ntina wana ebele mpe bandengo bakanisaka neti Eve s'il faut utiliser mwasi wana Eve oyo abotela bamibali oyo wana bango bayebi aza première femme du monde nzoka te nengo akiteleki nambu nde première femme noire nde ntina wana esengelaki bamokili bayeba ete oyo bango bayebaka te nde inspiration ewutika na nsiku te nsiku nde base ya makambo nyonso oyo tozosala nyonso nsiku nde mutu atangisaki biso yango nde biso tozomonisaka na mokili mobimba po ete nsiku totanya yango na tableau biso na molakisi kasi po ekoma na chaîne esengeli bayembi nde bamemango nde ntina wana kotanga oyo tozotanga ifo tokoma mpe toyemba nde ntina wana tokabolaki makanisi ya nsiku epai ya bandeko na nzela mindule matondo mingi bozolanda ndeko kinaki mpavita azolakisa bino esika nini inspiration na ye euti esika nini inspiration na ye eutaka ndeko kina alobi musique eza kisi te eza kolia mutu te mais musique eza travail na bopeto ndeko kina tolandaki bino malamu mingi c'est comme si bovandaka na Luanda bozalaka na eteni ya Angola mais na Kinshasa boyaki tourisme na Kinshasa bokimbaki confinement to bokimbaki corona na Kinshasa boyaki osalama matondo mingi mpona biso eyane kozala ete mokila molimo monaki oyo nga nakomaki ngonga na ngai ekoki ifo nazwa nouveau départ nde bakozwa mosuni na nga na Luanda baye nango na Kisasa mpo bapetola yango
pour nous un nouveau départ pour nanga on est engagé kangai pour ni ne salemi ou ngai na yaka le 8 kaka na komi kaka na mongo Congo baponi na bango bakombo batu nyonso bakomisi mais ngai na yambama na dernière minute s'il faut utiliser par forfait na kota na sekaka ke na peto makaka lelo nde ngana koloba soki lelo naza na Congo ezaka pona ko peto pour un nouveau départ ya mosala nanga oyo na ndimaki na nzela ya lukula malamu kuso timpa vita confinement alors sur ce ceux qui battent le pas confinement ngana zaki confiné té pour na kati ya confinement bo moni misalo ngana moni si na kati ya confinement oyo donc confinement pas nanga ezwaki té ezwaki sika té pour na zaki déconfiné ndeko kina lobi azaki déconfiné azala jamais confiné pena otira la ozala confiné ayaki ko petoma na mabele ya Congo mabele ya République démocratique du Congo et pas yopi mabele en fumu kimbama ndeko kina kimpa vita ya lukula malaw nyonso lesaka ba kombo na bino banzembo na yo osebazaka na nyini po koma nzembo ekitelaka yo totalaka pe nature topi okopiaka pe banzembo mususu tomonaka banzembo mususu olandi yango eza nzembo mo bayemba na anglais lokola anglais toyokaka te okomisa yango na lingala okomisa yango na français to nzembo mo bayemba yango na kikongo yo yango na lingala bayemba yango na monoko mo songolo yo obimisi yango okomisa yango nzembo yo moko matondo mingi kina kimpa vita azali nanu muto atangi siku mentemono anza wuta cours de base ti première séminaire pour la nini tena tanga pe ba mozindo nyoso na tanga ba séminaire donc kina kimpa vita faut la tangi plus de 10 séminaires na boyebi o wana et pas iwapi ne sonya nzila po abomba boyebi te kaka na nzila ba séminaire to na ba mateya asala pe ba livre ebele nde kina kimpa vita azam moko parmi baye o batanga ka ba livre nyoso nenso nyanzira mfumu nkusu kya munzana pana na ngola abimisaka naza fan ya ba livre nyoso o wana ne source d'inspiration na ngeza nsiku à part nsiku eza ba livre nenso nyanzila azo publier à part ba livre eza o nyonso mokila molimo aloti sakanga to atangi sakanga ndakisa tokozala bino na biso boy tozosola na biso menga na zoka nde makambo mosusu o bazo bisanga yi koma oyo nde siko soko zongi yo moko kina kimpa vita ekozonga kina nde okomi okomango okomiango nde okena studio oyembi donc kina kimpa vita pa lobake poto lobake non na yoka kinze moko anglais na komisa ngona nani te na salela ngote pe na souhaiter na nga pété ata ko balobaka vanité les vanités tout est vanité rien de nouveau sous le soleil te to mi ata un plus na sous le soleil to mi mata un plus wuti pa na mokila molimo eye na mokila musuni to mi mapenza un plus e wuti na mokila molimo eye na mokila musuni ndeko kina kimpa vita to moni style mandefu ka on dirait style mikolo ya to benga ngo ya nani ya Rais Kabange to ya ba musicien to zo mona pe to ezaka ndenge na bino matondo mingi kasi ndeka tolobaki na ebandeli to ye kozongisa mokili na ebandeli kolongola sukira français ndenge babenga yango kolongola mamandefu nyonso eza kolongola kibote ata mokili kati na yo nde tina wana kotala ba grand initié nyonso na souligner lisusu o ami moni penza ete bilembo nanga sengeli emonana kibote ata mokili sengeli emonana il faut bilembo emonana oui oyo penda na ngongo sikoyo akomomata akomokende raison pour laquelle tina mandefu bomona mandefu pe bisale le mususu peut-être otokotanga te peut-être TV nyoso tieza na ya mpoasa mususu za nkuku matondo mingi mitune eza ya biso biano eza ya invité na biso ya mokona lelo ndeko kina kimpa vita na moni baosala biso sine na régie tozo chite penza ndeko kina kimpa vita nani abata misima na bino polo bakaso bomoni soso avimbi na nzungu seke mama na ya zawana siko ndeko kina tozo mona ka ba clip kitoko soko kotile oke na YouTube na Moyindo Télévision na Africa Telema TV na Bongania TV na Congo Conscient TV
bamwangisi TV Kina Musique TV9 donc Kina Musique TV9 boyoki ye mo abwaki ya ye tozomona ba clip kitoko totangi na réalisation ba clip tomoni ndeko Fumitoto na Angola topesi bino mbote en passant tomoni pe 9 lumière qualité ya ba clip wana na bate misimana pour clip pesa mbongo matono mingi ngaye Kimpavita wa bomba mina nusimana ngaza na Mfumu Kimbangu kati na Mfumu Kimbangu asaleli bay oya poni na biteni nyonso ndeti na wana kati na Mfumu Kimbangu tozana ba réalisateur minene na bomoko nde lokole lingi emonisa misala ya Mfumu Kimbangu ndeti na wana moko na moko azomema implice na elembo o tata mokela chekati na ye yo bapesa kyo c'est je m'entanga bapesa kyo makoki pesa ki na Kimpavita kende na audio afuti ba réalisateur bazui ba monisi sikoyo tolongwa pa Mfumu Kimbangu po muto bango bazomona biso bakoloba nini Mfumu Kimbangu wapi na simu kasi Mfumu Kimbangu famona na sikoyo ebomoni Mfumu Toto Mfumu Kimbangu kati na Mfumu Toto na sali émission na mukonzi munene Mfumu Kimbangu kati na CG Mansanga na okenepe na Moyindo TV Mfumu Kimbangu kati na Ndeko Ndombele bamoni singai soki na ye na Afrika Telema 9 studio 9 lumière kati na Mfumu Kimbangu bamoni si donc nyonso bazomona wazana simana biso eza Mfumu Kimbangu na lisungi ya bandeko nyonso tozana bango na musuni po Mfumu Kimbangu aza invisible mais po za la palpable eza bomoko ya misuni nde esengeli basangisa ba oyo azwi mbongo ache mbongo pour promotionner tiboy 9 lumières eza studio bango ba produire na soit Mfumu Toto aza réalisateur Nekunda Laba aza réalisateur bango ba produire ngai na ba image mais pendant ça la promotion ceux qui bango bazana makoki wana te mais oyo ba pesa ki ba makoki pondenge te na mokila musuni lelo bakaboli biso na ba piste nyonso yo kende zala na mbongo po bana soutenir ba œuvre wana yo kende zala na mbongo po bana soutenir ba nengwa wana yo kende na mbongo yangwana sikoyo soki to monisi bo moko wana ndeki Mfumu Kimbangu kati na mokila musuni netina wana wazana simana nga Mfumu Kimbangu elongona bandeko nyonso to sala na bango musala pona komonisa sango lobi ko loposo bandeko balandi ndeko Kina Kimpavita lobi wazana simana eza Mfumu Kimbangu bongo yo na simana yo nani azali ndeko Kina aussi comme une orchestre ozana bateau ozokamba tozana nuyo moko en solo matono mingi Kina Kimpavita azana ba groupe d'accompagnement na ndenge nini na kosala na orchestre te pona nazwi makoki ya kobana ko organiser ba répétition chaque jour mais na dépendaka na lisungi ya misala to salaka ndakisa biloko to loni na ba mabele neti boy tozana 2 hectares tozo sala ya bilanga na Congo central na Lukala kuna soki efuti wana basegela misala par musique yoka ya Simba Congo osuka na musicien te biso tozaba ngala lobaka tozaba sambeli te biso tozaba sali soki tobengi tata mokeli po akelaki tata mosali biso pe bana asali esengi tozala basali nde bilanga soki efuti tosala siko makoki wana tokabolaka to renforcer ba répétition na bandeko soki naza na Congo awa soki pe nake na Angola toza pe na bilanga na bengo soki tosali bilanga na bengo efuti mbala moko to lancer ba répétition na bandeko toke studio to bandi ko travailler banzembo mais lokola ezaki ba projet en long terme et lelo bandi ko futa raison pour laquelle premier soutien ezananu bilanga ozo futa biso moke ya ebelete nde yango to komona lobby bientôt là album ozo benga centenaire koya grâce ya bambuma oyo tolonaki nde ezopesa maiwana bandeko album centenaire ezoya 6 avril 2021 centenaire à Mfumu Kimbangu na biso to bimisa avant le 12 octobre na lisungi ya ba nyonso bazosala ete Kina Kimpavita monisa misala na ebi ete tolonga le 12 octobre tozo lancer pena album wana pona nini batu ba savourer déjà misala Mfumu Kimbangu asala ki ozaki na nkuku e monana na mpoasa baba nja ko savourango tito comme le 6 avril ba bi déjà que non misala nini Mfumu Kimbangu asala ki yangwana na bino bande ko balandi tozo senga pena pe lisungi pa na bino
ba nyonso yo tata mokela pesi makoki wana na omona ndeko oyo bazo benga wana ba o benga kino kina kimpa vite soutenir pena album centenaire Bonjo Congolo ne moila na France en tout cas banengo moseka bango nyonso baza kuna oyo wapi bazwi pena likanisiki bon to bakomona kama kama wana tina musika nzoka to mona bien ti ba fene ya babisenga senga mais to moni pena yo za mosengi te zo ndambo yo sala musala ndeko kina mwana system mabanga poto landi pe banzembo na bino tolandi to okipe ba mabanga zana system ya kaka ndenge ezalelaka mwa libanga mwe loko tesaka ba remerciement bandeko ndo uti ko betango obwaki banengo moseka na France bandeko moile na France bandeko Bonjo Congolo na Canada matondo mingi bandeko nengwa nanga tesko kina kina ezape kaka nengo bikotele pe kuna na Londres to ezaka system ingeta pona kina kimpa vita bandeko ba yoka kina kimpa vita na bwaka nengo mantsanga na Chine nanu tokuta na boete pour la première fois nakuta na nebo kokuta lingo loba komona na tomona na biso meko kuta na ko vanda penza boy to chape na masolo na place bineni yoso na bwa kaka soki na boati yo ndenge te bazo bengela ngo dédicace wana c'est que omonisi misala nde ya unga na bwaki yo mbongo no kutu nanu tenga na tala nanu te neti yambalo to koti pe na bikota kota bana ba nani penza o bazo sala misala na centenaire ndenge bino bobenga ngo babanga ko belé pona nini le seul moyen o sengeli to mimoni sela to zongi sela ba to mizongi sela ba matoni ezaka kubwakana bino be bande ko balanga so di yo bwa kelinga neti boy o bwa kelinga $100 kina kipa vita to mona ki émission wana en tout cas $100 angu kaso bwa kelinga chiffre oh kasi chiffre ndi yango ndi na okenda ngo pa ne matumona il faut chiffrer. En tout cas, tu comprends ça. Ba mise bazala ka bongo balanga nzembo. Ndeko kina lobby yezala ka mabanga te ezala ba dédicace ezala ka ba remerciement. Yo pe ndeko ba chako dédicace na kati ya nzembo na kati ya femme africaine basale liyo dédicace na kati ya nzembo ya kimpa vita basale liyo dédicace. Ndeko kina habile 12 octobre album ya centenaire esengele bima bobenga ya kopesa bino numéro bobenga bango osalaka neti osalaka wana ndeko kina tokomi kone pene na suka émission question moko ya curiosité nde tolobaki musique elie sacré ke bokolia mwana ke bokolia mwasi musicien na biso aza marié ndeko kina motuna eza lisasi te balobi tokomi na suka émission ndeko kina musique eliesaka bana eliesaka mwasi ndeko kina aza marié kina kimpa vita po alongola batu nguya oyo asalelaka witaka pa mami wata nde azwaka ndenge ya ski elongo na bana ne mibale kina kimpa vita za kobala yo pe mtokanga ndeko kina bwe alobi aza ya kobala donc zala mosika akanga bwe bon soki mtango matsa su misala kene liboso ndeko kina bakanga bwe te na sije mususu donc akanga na ebwe ndeko akanga bwe akanga ka bwe soki tata mokili mtatindi ye po akanga bwe tokeli longoti ba shaofa pe basalaka pe moi bien bino ba shaofa bo comprendre kaka mais ndenga bopeto ba shaofa na ndenga bopeto ndeko kina tokomi peto na suke kimpa vita ndeko kina kimpa vita soko longoli kimpa vita wana donc na zala sunga te lukula malau na biso kina kimpa vita lukula malau ngeta motuna nini esengelaki totuna bino o totuni te ntango mosusu azalaki na makambo bokoki koloba me biso totuni bino te motuna matondo mingi motuna wana tozozongela yango ntango nyonso ete bandeko biso baye oyo tondimi kozala na liboke ya lukula malamu nkusu kimpa vita ba musicien nyonso oyo esi tosoli mfumu kimbangu tolongola état de faiblesse ngunza na biso bokitisa lobaka totala ba réalité te likokisi neza mutuya phrase wana tuka donc wuta na yoka phrase wana en tout cas chaque fois natambolaka natala ba réalité te même nkumungala ebisinga ke ndenge za wana kina kipa vita il faut tosala boye nkumuna na mbongo te chaque fois kina kipa vita ko tala mbongo te yaka tosala na musala donc netina wana tozosenga pena et pas biso bandeko ba musicien to longo d'état de faiblesse mfumu kimbangu esi abima na ghetto
to moni sa misala ya mfumu kimbango to tika faiblesse na bandako bisika nyonso oyo ozala nengwa ozala tata yo muto ndimi musala oyo ya koyemba sala makasi bimisa mfumu kimbango na ghetto kota na réseaux sociaux kota na ba chaîne kota na ba radio poto moni sa musala to beta ba concert to créer ba concert s'il faut ko créer ngo po ngonga oyo soki to sali ete to bomba mfumu kimbango na ghetto 6 avril au 2021 vous allez biso maloba fumukimba waza mto balo sambo te mais fumukimba waza misala le 6 avril wana ezalaki mukolo ya misala siko soki biso to kozalaka na ghetto seki misala fumukimba e kotika la komona na te to kozala ba mandia e ke ba koseka biso ke na bino ba bokota kuna kala nini bomoni ici raison pour laquelle ngaki na kipavita uita ba bisa kingali makambo wana namona kiete nzoto za naona tina te soki bosomi ezate matondo mingi nzoto eza na tina te soki bosomi ezate ya kimpavita robaki ata botumbinga nzoto yo putolo ya pamba kasi mai na zolo bandeza bosolo ekotika la bosolo bandeko balandi to souffrir to kabana émission na biso mokona lelo tangu ifoni na bina mokona lelo ememela kibongo bino moko alanga nzembo na kombo ya kina kimpavita lukula malawu ndeko kina kimpavita ezamba na bina liboso bwa na plateau ya tangu ifoni opesi biso numéro na bino ya singa ya téléphone o ya Kinshasa o ya Luanda pe bopesi mbote to mabanga to pe ba dédicace matondo mingi na bandeko balandi pona kozwana kina kimpavita yambo bokubandana no pa na bango na no kolo émission tangu ifweni tangu ekoki bokoleka pa na bango kasi na bayo bazalaka na doute loko la doute eza bongo mutu nyonso azalaka na doute soki ka olingika osolaka na kina kimpavita so toke na Facebook bokomi kina kimpavita okomele message mbala moko kotindela invitation te po kina kimpavita esa leka 5000 tinda nde message tokosolola na WhatsApp soki oye kuna nde obengi biso na plus 243 89 601 44 64 plus 243 89 601 44 64 wana numéro kina kimpavita mais lokola kina kimpavita tambola mingi bientôt là pour na luka kaka amonisa misala ya centenaire azoke yemba banzemba portugais na anglais na Angola ndeti na wana kuna na Angola na okesale la numéro oyo plus 244 927 652 990 plus 244 927 652 990 nde pona bambote na obanda nanu epa ya oyo na moni na 9 ans ya misala na sali na kati ya muziki na biso oyo wapi a emaka pe akomantaka ba image na biso na ndenga réseaux sociaux na omona nengwa matondo mambo nsakala na nengwa mbuzi bambote na bango nano wana po luta na banda ba ko aimer na bango epesa nga courage ke musala na sali ezondinga mapa ya bato nde nkumungala lisusu upai wapi azo pousser biso kina kimpavita biso na kobombama bino na komonana recevez kende na moi lisusu koko ndombele bokasi na bango na émission ba inspiration na bango efongoli biso suma mobele non photo za makasi bilenge biso ba emakileza na moto ya kimpavita non wana penza na yebisi bango ngo pe na ndenge pe na mpoasa na émission oyo ke nguya na yo oyo moni sa na émission kina kimpavita pe ngona akomi nango kasa mikolo nde tina wana to pesa susu mote na fondation lukula malao nkuso kimpavita présidente ya sembadi na biso elongo na ngunza eboloa l'homme noir on a nini te moko ba pesi tolia kina kimpavita wa pesa biso kilo pe bakasi ne wadondo ke kina kimpavita ba stratégie côté la rabo ezongi sala rabo po musala tata oyo ndimaki na nzela lokule kende sumalamu pe lisusu ba mbote bele lisusu e pa ne kimabela nene on na Canada tata ya keju en tout cas ba mbote bele pa ngunza na biso cordon mabiala nguyu million $. Ngunza Luankula na nengo bayiya bambote bele boza ebele nengo moseka bambote bele na bino nyoso o bozwi lelo te tozokende malembe bokozwa bino ebele matondo mingi wapi epai tosilisi bongo manaka na biso mokona lelo
Tango ifoni na bino soki bolingi bozwa biso na plus 243 97 90 13 275 nde bokozwa biso na émission na bino Tango ifoni émission mokona lelo eyambelaki bongo bino kina Kimpavita to dédié émission oyo na molongo mobimba ya baleki ya Kimpavita baye bazo tombola lokumu ya Kimpavita na RDC wana tomoni bongo ngunza na biso Kyo ya Mayunga mwese kusu to dédié émission na bino nengwa mwese na biso poninité na CGK mutu ya molonga baleki ya Kimpavita CGK Matunga toko silisa te sans pour autant que souhaiter mbotama elamu na bébé na biso na bengake ma copine mwese bokiti opalalonzwa mwana mongala akokisi bongo lelo 3 ans mbotama elamu na yo tozongisi matondo na cameraman na biso mokona lelo moto asungaki biso pona kozela biso bilili 9 lumière ngala nzumbu tozongisi matondo mingi epai na bango tomonani na manaka ezali koya Tango ifoni mato